Salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend quand il y a RO, vraiment, Bozolanda, émission la biso la famille, vraiment, balobi yo, oza famille, libot, en tout cas, au kozangate, ko like vidéo, tant qu'à kozokota, en tout cas, au like vidéo, et ko ça la biso bien, ko ça la biso plaisir, balobi ba like kaka, au côté vraiment, pour la première fois, na ta chaîne, la biso bandi konanga, en tout cas, abonne-toi, au kozala jamais décis, na ta chaîne, la biso, ya famille, libota. Balobi famille libota toujours des maman Bellevie Kandi la patronne en tout cas maman Bellevie to peso ba mbote bipa wapi ozwami la famille. J'espère que bande kolanga avant to kota na masolo o to yeli bino lelo en tout cas to koloba na biso nyonso to kota na ba filmer balobi film na biso en tout cas balobi la sœur Marie-Hélène et film o ezande matata eza matata balobi Poutine azo continuer toujours ko frappe ya Poutine non. Et puis si batu biloba loba tout le monde bakomi koloba n'importe quoi les gens commencent à dire que oh Bellevie comme somba ba vi bande kolanga na seki ngamoko na seki bande kolanga na lobi oh nyoso kaka ba film Bellevie mte komi kolobisa bino bongo mais consciemment na mitema na bino boyebi ki osomba ba vite boyebi ki vraiment ezotalama parce que Bellevie eza toujours likolo balobi Bellevie TV eza toujours likolo et kokane loko moko te na chaîne morte Bellevie aza likolo. Je vous dis, en tout cas, Moutarobo et encore pour la sentiment, mais la moté manaye au fond de son cœur, a dit que non, en tout cas, moi je suis à Ebi Moussala, moi je suis à Zokoma, moi je suis à Zosa Moussala, en tout cas, photo de Maï, et ils ont des bons bandits kolanga. Pour le film, ils ont comme Malakata Bellevie TV, c'est nulle part ailleurs. Et puis, tout ce systématique au tac, et s'il est bandit, c'est nulle part ailleurs. Il faut que pas Bellevie. Kondi azo sala vraiment musa ezo mona le bandi kolanga yona singi na biso nyonso to kende ko consommer film na biso vraiment tous wana nombreux pour nous consommer film sur la sœur Marie-Hélène tout ça déjà na début à film sur la troisième partie en tout cas vraiment to consommer film et ko sala biso bien to moni le lenge Poutine kuna bazo kenena tirbo to moni kuna lokola papa na biso gère déjà a vu mo sans tout maman Marie-Hélène en tout cas a so perdre parce que nazo mona yeli sunezo qui n'est pas papa Serge bandeko to ko suka bona kata film oyo to kota vraiment total à ceux qui linga Poutine total to partager to commenter ba commentaire na biso na kata ya vidéo na biso et ko sala biso bien tant to mona ba commentaire na biso et ça la ka bien et ça la vraiment que chaîne et kende liboso ya bobo ça na pe pété pe bo tia ba commentaire bo liker pour oyo eza vraiment moko ya chaîne na bino voilà. La famille, on a ce que tu as côté la mozindo et les campos, la personne les vraiment les campos, ils allaient aux Obama sur internet, au monaki, ma cambo où tu cobi ma bima pour la Gomez, au moni, les loyo, et comme il pour la grâce. Tout le monde a comment rendre au mimi pour la banane bali, mais les lots pour la bassi pardon. Donc comme comment la penza, comme qu'on toucher partout, zoti ka place mon côté, côté vraiment la mozindo pour la toucher, tout nyonso. En tout cas, et ça la quito côté parce que wana baza ba comédien na biso, nous devons beaucoup de respect envers ba comédien na biso parce que bazo ça les musala comme il faut, comme il se doit. Alors il faut te payer ça ba comédien na biso respect au esengeli nango bandi konanga. Et là, on y a eu grâce nous en tout cas, de Kolanga a fingami à balobi on y a grâce nous. Alors pourquoi grâce nous le loi commune mutumoko ya critique baloba koloba biso grâce ndenge à se comportaka grâce nous ndenge zalaka vraiment to yebié un garçon très respect azaka vraiment respect azana ba respect na belé azana vraiment azana ba talent na epé bandi kolanga qu'on se le dise grâce à ça na ba talent na ye alors le loba liba ba bundisa grâce pour dire que bato baza fune loko sala tinga na loba makasi sili bango omoni nde bazana makasi sili bango ba suna pouvoir te na makamla bango o ba créa yango omoni le loba zo kipe so bisika ko kota te ba matière tellement sili bango ba komi ko kota na bisika ba koki ko kota te bandi kolanga eza passe pe mawa grâce nous la sali bango ni bande ko boyo kalisolo ponga moko na yoki na kotaki na ni na bango na yokaki ndenge komi nyonso ka pour grâce abime pas Bellevie Kandi la patronne et puis azuza na Gomez bande ko boyo la famille
o likambo ya somo likambo ya pasi bandeko na nga quelle communauté to pe quel genre de fan bafani moko vraiment nayebi te bafani oyo baye kobebisa monde ya théâtre na bango na mama na bango baye kobebisa monde ya théâtre toyebi ke na théâtre ngo liboso ezalaki nango ya mosusu mo banini mais ezalaki ya boye te ya boye ekomi vraiment mabe bandeko na ngai toloba te grâce luzolo wana bomonaka na grâce asali bino nini grâce asali bino et puis grâce azalaka nde na baparti prêté kotala grâce luzolo boye azalaka te na baparti prêté liboso ezalaki ntango alobaki likambo ke ye soki azwi chance lelo akobima na télévision c'est parce que Belleville nde moto apesi chance wana mais biso nyonso toyebi ke grâce abima pa moto abima oyo alingaka te batanga kombole j'espère que prince toyebi bisika oyo grâce abima alors bisika oyo abima ona alingaka na ye te kombo na ye batanga yango toyebi biso nyonso toyebi biso nyonso niveau moto alingaka te batanga kombole mais atikala kobimisa grâce te ezalaki kaka juste ke aza kaka artiste na ye ye moto alakisi ye mosala ya théâtre mais abimisaka nde lelo grâce abimi te quand naloba na mo Belleville azala lokolo pete bondima te parce que eza na bato ebele babima na bo banaye kosala na bo bathéâtre mais moto abimisi bango lelo na monde ya YouTube oyo asaliki lelo bamonana bayeba na makasi grâce à Belleville lelo grâce luzolo so ayebi kokoma écriture bomonaki grâce azosala bafilme c'est grâce à Belleville parce que moto nyonso aza pembeni na Belleville alakisaka bango aprenaka bango mais mama luketo aza bongo te ye moko toyebi kokoma te bongo aolakisa bana ndeni osomona alors oyo nyonso azobime pa Belleville oyo nyonso approche Belleville ti balobaka bayebi pourquoi parce que bazokoapprendre ebele aza oyo aza nango yango azolakisa pa bana na ye osomona motema wana oyo Belleville aza nango c'est pas donné n'importe qui nalobaka na bino aire nyonso alors que toi grâce ezalaka déjà mais bamona mpe mwana yango azalaka na ye déjà aza na ye kimia azalaka ne mpona motu tu ajouaka mpa motu eza respect yango omoni moya koloba eza te sikoyo lelo oyo lokola bamoni susu ke grâce asigné contrat na Gomez lokola Gomez aza ennemi juré na bango ya liboso alors ennemi juré kudu ya liboso te po ya liboso nde ezalaka Belleville kandila patrona lokola aza ennemi juré na bango ale balingi baprofite sur ça oyebi nga nalandi live na bango oyebi esali nga pasi bake kodésabonné na chaîne à grâce est-ce que vraiment soki bino bodésabonné na chaîne à grâce nde ngo bake grâce akwei boza sûr ti bolobaka otoke kodésabonné esala nino esalaki loo te bino bodésabonné eza na bato mosusu oyo bazoke kosabonné oyo kutu baza na rien à voir na makambo na bino parce que grâce aza garçon moko oyo aza respect epuis atournaka bisika nyonso babengaka akendaka aza mwana moko ayebani mpe na Nigeria ntango mosusu kutu bino na mama ya bino aza na loko mais grâce ntango mosusu lelo akomi kobima azomonana koleka ntango mosusu mama na bino alors aza déjà na bato bazolinga ye bazosepela na ye na Nigeria bisika nyonso bazokende oyo mpe lelo grâce alakisi bango chaîne na ye bazokota bazokosabone do ezaka bino te bakuku nde bokoya kokosala chaîne na grâce ezala non makambo mosusu bosalaka na balive ti bolobaka boraisonna apeti boraisonnake non likambo toloba en tout cas toza en pleine bato nyonso baotala biso bato nyonso baolanda biso mpo libaku ya live ezaka bino te live nyonso kokota kokuta na libaku ya live akoti alors si boza na sagesse mo beto bosala balive na bino ya dévoilaka basekret na bino ya koya kolakisakaki motema mabe na bino oyo boza nango bacomplot na bino oyo boza nango envers motu mo osongola opakala boya kolakisaka na balive est-ce que vraiment tu bosses là bobo raisonner à penza mais tout ne bien ça la bien mais tout ne bien ça la bien tu bosses là bon fingi ça na ba kuko bazaka responsable bo bazaka bo fingi ça na bango parce que babili là moko police malala nyonso tant bino bossa makamba bongo biso tozo ko généraliser bango nyonso bossa makamba ezalaka te makamoko o papa ko nonsense ya ata na sens te ezata na tina te oh bilo bosala et en sens te au niveau il y a une maturité vraiment au besoin c'est pas normal grâce toi qui conseille de désabonner la chaîne na toi nga ko sina kenda ki mso ba bikada na kenda ki et sina désabonner ya yo quand il libonner non de c'est la grâce à muto ça yebani grâce de la zo sala combo na
grâce d'ailleurs ça ba film na kitoko zo kende quand yo soko désabonné kuna ndé on est celle qui fifi grâce non bato musu bakoya on nzamba otindele bakoya bako avancer na grâce nzolo oh non ça n'est de trop vraiment ça n'est de trop bino bolé qui sibi bokanti bino de bwana monopole akoloba bokanti bino de bebinde baloba kanya o critique bato ninga ko kosela ka bato makamu ninga ko lukela bato makamu bino bokanti za bino likam susu nenga na ya na ngoli susu nenga na koya na ngokaka na koya pour la papa Serge donc bato moko donc sans maturité aucune fête yo keno ko kota biloko bato balati et puis ko sela ngwe mission mutu balati ki est-ce que quelle bassesse et puis tina matanga on l'écoute sous kaka na fête qu'on a fait oui on se comprend pour que ko loba ki mutu balati ki mabe asa ki boy mais même na matanga vous ko sela ba analyse ya matanga ndenge mutu alata ki mabe eh et puis makam tout tombe sala ngo vraiment beau raisonnaka mon beau raisonnaka vraiment on a posé l'émission pe boy bon là c'est niveau ya ki bassesse na bino niveau ya immaturité na bino na makamusu bozo ko sala na ba live musu bozo sato na ba émission musu bozo sala bozo c'est niveau na bino bozo non parce que niveau ya muto aza responsable niveau ya muto a réfléchi saka niveau ya muto oh vraiment que ayebi ka takuta on aza na partie moko bo na kontaka na bindeni na koki koya ko sala analyse na bindeni na kokena mais niveau na bino nde bo okena na analyse na binde boya sa ba live na bino eza su kitoko te ni wana bozana ngo ni wana boko chela pe muninga poison bona na mabe oyoka foma na ba live niveau abisaka na bango so koti na live moko ya famille boto o mona makamba bongo te mais ya bango pendo to mo niveau abimisaka n'est pas mutu moko boy songolo pakala na ba bango moko ba chroniqueur na ba fan ndenge moko moi que donc différence coûte exact différence exact et ça passe ngana loba na bino et ça faute na bino te bolanda na bino ka silauka et ça comportement na yepo mutalanda muto ayebika ke toi même comportement ozomona comportement ya muto ngana comportement na ngana za na en tout cas na koki kolanda muto te comportement na ngana za na ifone ke pas muto nde ba biso to prendre belle vie quand la patronne donc tozaka idem na comportement ya belle vie to lande pour le comportement on sentir que oh isa katinanga yongo na santango pas belle vie quand la patronne to luka ba problème te to binde ba finga ba tuté toza social toza sociable donc toza ba tumo boy oh toza donc nde toza la kawana na moni ke ba critère nanga eza et pas belle vie vous comprenez yango mo to pona belle vie ce ko bino pe bino ba to pona mama lukiet bo pona mama silauka bo pona pe na tina bo pourquoi bo pona parce que bon moi on eza kati na ye mabe wana on peza kati na bino yango peza kati na bino ya kotonga baninga et puis on nyosa saka na basena na to mona kana eza ndia vie réelle eza ka vie réelle za ka penza bongo to mona ka mutu na mutu ninga joua kana ba rôle théâtre de to mona kana eza ka la plupart eza ka ndenge bazalaka ozomona ndenge bazakela bato musu ba bakisaka na bango ba kisimo lo mo ba sali mais la plupart somba ochena nini wana ndenge azalaka la famille bakosa binote ozomona sikoyo ndenge aza wana muto kozwa ba mibala baninga ye kozala motema makasi ye hypocrite ye nyonso eza kati na ye eza kati na keto olimba linga bazwa te yo ndeka fo zwa ye soka azwaka liboso ya belle vie quand la patronne yo quand si la uka soki azwaka liboso ya belle vie soki yene mutafongola la chaîne liboso quand tu nga tika la belle vie passe nga sa ngote nga kosa ka belle vie balusi mutu akosi nga sa la ngote la famille pas dans la motema wana te même belle vie quand la patronne ba dans la motema kosunga yango na conseil nga pa maman belle vie quand la patronne maman chérie en tout cas zaka yo ya ko changer na ote pona batu ko changer ka pona batu te po nzambe ne mtaza fin nzambe mtapeso pe mana bon moi nzambe ne mtazo sala ki o mata nengo zo ko mata do zalaka yo mama chérie ko changer no kutu te pona maloba batu na ba oloba ba ko leka babi lelo ko leka
lelo que les lobby dans un cas yo maman Belgique na patron en tout cas biso tozana là pour nous soutenir yo vraiment na musala ozali ko sala en tout cas la famille to partager to liker et ko sala nga bientôt commenter pourquoi pas et ko sala biso bientôt consommer film na biso vraiment la tiki biso on se retrouve à la prochaine vidéo.